Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est bien votre humble servante Vinicia Timba pièce contre pièce. Moi si Osaka Mosala qui toko o wapi toujours namakambo ya mapango karandenge toyoka na kanabino toyebi bien mikoloti koleka Mama Doris asispanda ki makambo lopango côté en passa ezalaki kaka pona ko bongisa ba oyo ebebaki kasi esi déjà abongisi nyonso et comme 5 sur 5 kaka ndenge bozali komona toza déjà na passa toyeko sala bino mosala toyeko koba kolakisa bino banda kwa kitoko nde tolobaka biso ti na ti mosala esi bongi yango toye tozonge bino na passa pona lakisa bino ba parcelle na bino o botalaki na o mususu nanu botalaki te eza déjà wana kande na lobaka ti na ti toza déjà na ba commissionnaire toza déjà esika yango o boko sepela kande bomesana ko sepela sans oublier na pesi bongo mbote na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu Arlette Matoko Liswa Nzambe Badiva Westwood Maboko Bank ya Givua Mana London City toza déjà na kati la personnalité TV et chaîne na bino o bolingaka mingi bo s'abonner car so boza ko s'abonner biloko kitoko pe ezokoba kobakisama kaka na bosenga na bino toza lelo na passa tozongeli bino pona lakisa bino mosala kitoko o wapi esi déjà ebongi. Toza déjà na kati lopango wana tozaki libanda pona otalisa bino libanda lopango na biso ma toza déjà na kati lopango karande na lobaka eza lopango moko ya kitoko lopango moko oyo eza na ba problème te bokozala jamais desi toza déjà na kati lopango tozo tambola karande toebisara bino la personnalité TV balakisara toujours biloko ya kitoko tobi toza wapi toza bongo na passa tozongeli bino na kati passa tolakisa bino balo pango na bino o botalaki na oyo nanu botalate boko bako s'abonner sans plus tarder tozaka na ba commissionnaire o boyebi wana tolakisaka bino ya passa toza toujours na bango tozo koba toujours na bango mosala kitoko mosala ensemble na bango sans plus tarder to bengi ba commissionnaire ba ya opesa biso ba mesure ya lopango ba prix ya lopango kande to sala kapo biso la personnalité to ebisaka bino ba prix ya lopango esika bazo sukela boyebi yango déjà mama kota mbote mama mbote mama journaliste en tout cas nazana sengo makasi parce que Mama Doris asili susu kozongela biso ba commissionnaire ya pansa toloba ki biso toza ba commissionnaire o toza numéro 1 na kati ya passa oyo eza na ba commissionnaire baza ba pirate na ba commissionnaire o baza bato avre na mnicho na tindeli bino mbote bana poto toza lisusu aka pona bino toza awa na mama mabe 0 na mama Patricia la mère de Dieu toza na sengo makasi toza ka a pona bino mapangu eza kaka tosenga bino bana poto boya ebele boya kotonga mboka na bino mboka o eza bino pays wana bovandi eza pays ya batu toza na bosengi na bino tala mama Doris aza kaka pona bino boya ebele to na posa na bino ba mapango ezali ba prix nyonso ezali en tout cas na pesi bana poto mbote na pesi bana ya Angola ba pays tout ya libana na pesi bino ba mbote en tout cas naza minga olobate mais na osenga ka bino boya toza ba commissionnaire ya ba piratité toza ba vrai ba commissionnaire namoni ozongela likambu ya ba pirate ya ba commissionnaire ya ba pirate c'est que boza des sortes ya ba commissionnaire en tout cas toza des sortes ya ba commissionnaire o mona ba tie libaya mais ça libaya o okokota te parce que okokende prison ou bien okokota makala biso to sala musana biso l'état ayebi biso tant ma Doris azozongela biso kaka parce que ayebi biso to pesa kaka batu biloko mo kaka ya bien ba biloko kitoko bino bomoni lopangu ndenge ezali lopangu na biso na longueur eza 30 largeur eza 25 a prix na biso a babandi na 70 à débattre eza ka likambu ya masolo kaka
70 à débattre balanza la personnalité TV bango balinga baye ba penza prix final bosuka nango combien po baye bazala déjà na idée tango balinga baya bakoye ba déjà ndenge nini bakosala. En tout cas, ndeza boye, lopango ndeza boye, eza 70, mais prix na bango ya suka. Mutu so amonani ata 60, ata ba 55 bakozwa na bango eza likambu ya masolo. Lopango na biso eza lopango moko eza na problème ata mon côté eza déjà parcelle clôturée. Oyo bozomo na déjà mama longueur nango eza combien de mètres, largeur nango pe eza combien? En tout cas, longueur nango, largeur na moulayi eza 30 mètres, na la largeur ezali 25, na faso ezali na moulayi nango na largeur na longueur. Kaka ndenge mama auti koyebisa biso longueur nango na largeur na yango tomoni bongo ndenge ezali lopango moko ya munene bango balobi soko ye boko beta masolo ka ndenge ezalaka na yango toza bongo pe pene vraiment ya boulevard eza lopango oyo ezwami penza na boulevard donc esika kaka mutuka na esukeli esika okoti directement na lopango eza lopango moko ya kitoko ozala jamais déçu soki ozwi lopango na yo ndeka toyebisa na bino bana poto o boza musika boya ko somba penza lopango parce que tolobaka mboka na biso Congo ka biso mo batu to bongisa yango donc soki biso to bongisa yango te moto mosusu ko bongisa yango azate donc boya vraiment boya ko s'investir na lopango na biso eza bongo kitoko eza pesika déjà depo ya makala batu batekara déjà babiloko boya parce que bozala jamais déçu po toza vraiment na makadam awa courant eza 5/5 maipe eza 5/5 ande boloba kike yebisaka biso pe est-ce que ba mai eza malamu na bisiko zo kende awa penza mai 5/5 courant 5/5 ozala jamais déçu soro sombe sika ya boeta la kara makadam eza liboso en tout cas boya vraiment ebele boye boya ko s'investir na mboka na bino Congo kande tolobaka jika baye bagaye na mabele ma mezande likambo mabele ezaka likambo ya lambate ezaka likambo ya griftema eza likambo mabele yaka boya ebele boya trop tozana bino na kati mpasa bozala jamais déçu. Kaka ndenge toyebisa na bino ti na ti tozo koba toujours wanezaki parcelle ya liboso o tolakisaki bino ezalaki bongo na entrée ezalaki kaka bongo na prince o eza bongo deuxième entrée na biso eza pe deuxième parcelle et tozana balabala ya munene kande toyebisaka na bino apenza ozala jamais déçu do eza kaka soki outi na prince okoti première avenue eza wana okota mutuka ti na kati ya lopango okota mutuka ti na kati ya lopango kande na uti koloba eza lopango moya malamu la personnalité TV toyebisaka bino tosala bino mosala kitoko tolingaka te bozala déçu tolingaka toujours bozala connecteur bozala branché potango bino bozotala tango bino bozosomba yango ndezaka esengo ya la personnalité TV kande na lobaki avec maman Doris Lema en tout cas toyebi ke bana kine belé boko découvrir boko somba boko s'investir na kati ya Congo na biso parce que Congo na biso bino batu boko bongisa yango nde na lobaka kaka na tambolanga moko te toza toujours na ba commissionnaire oboye baki wana ya mpasa otolakisaka mabe 0 do ya lingane mabete toza pen bongo na mama Patricia ba mama commissionnaire oyo ya malonga esika wapi ozalo pango na kati ya mpasa sans problème toza na bango mama Patricia okota na biso. Et tozo continuer émission na biso kaka toujours na kanta passa o ezabongo deuxième parcelle na biso oyo ezo mesurer combien de mètres circulaires. En tout cas, na pesi bino lisusu mbote na ebisaki bino toza awa kaka pona bino pona kolakisa bino bana poto mapangu toza na besoin boya kosomba mapangu awa na minute oyo eza deuxième parcelle déjà tokoti eza boulevard après deuxième okoyaka na mutuka na yo okoti kaka mbala moko ubi okouta ka bando kitika na aéroport ubi okobeta makulu okoti mbama na kati ya lopango yo nakoki kopesa bino longueur na longueur eza 20/20 largeur eza 11
11 bino mo bozomona ka lopango yango kaka ndenge ezali nde bozomona eza lopango moko ya rankine te eza lopango moko ya kimia toyesaki bino bana poto boya toza na babiloko ya kitoko toza na besoin ba kotonga mboka na bino tozo continuer kaka agence toza mama mabe zero na mama patricien o bazopesaka batu bamapango babisika moko o ya kimia o ezanga rankine toboyi likambo ya prison. Et est-ce que awa courant ezali ma ipe ezali bozomona kaka nani engin ndenge azolakisa bino deja bapoto eza atoza na forage ya mai soko osombi esika na yo okoki kobendisa pompe na yo eza nango na problème moto eza bisika moko en tout cas calme pe mupepe moko ya doux mupepe moko ya kitoko makasi vraiment. tomoni ndako eza liboso na biso eza combien de portes? En tout cas ndako bozomona kuna liboso eza na 2 chambres et salon koto eza annexe eza studio na annexe oyo bino moko bozomona yango mais babeti na nutol te esuki kaka ndenge suki wana. Ekande mama uti koyebisa biso atoza bongo na ndaku moko eza na ba porte mibale moko eza chambre salon moko ezali annexe eza studio et bongo na mopanzi mususu tomoni eza studio eza inachevé kande na yebisa rabino na la personnalité TV bozala jamais déçu elongo na mama Doris Lema avec votre humble servante Vinicia pièce contre pièce moi sosa biloko ya kitoko azotel sabino biloko ya kitoko nde to to zongi na kati ya mpasa bo sabone bomona biloko ya kitoko na kati ya mpasa nde tobaki babande toujours kobongisa mama Doris ande toujours kobongisa mwa biloko ya mike o ebebaki na kati ya mpasa mais siko toza 5 sur 5 kaka ndenge toyebisa bino ti na ti biloko ya kitoko borokoba toujours kozwa yango awa en tout cas parcelle na bango eza na problème te ndenge kaka mama auti koyebisa biso et bongo prix nango bote combien? En tout cas, prix à l'opango binomo bozomona et bandi na 25 à débattre. Ah, ceux qui osent na 22 ou bien 21, 22 bakoki kozona bango ezakaka likamukaka ya masolo kaka. Et quand ndenge ya lobi ezalika mama solo bongo mama mabe zero yo pona yo eloko bateza te na lopango na biso. Te lo bakizali pona lingi de bango baya. To lingi locataire azali sute donc attendre kwa zalia wako iko vanda na kati ya lopango na yo. Donc ekozali sengo munene boye belé penza tozo benga bino wana zaki mama mabe zero apesi bino toli abi boya ebele bana poto boye ebele bozala jamais déçu tozongeli bino na kati ya mpasa en tout cas ana la personnalité TV mosala eza toujours likolo tozomema bino ti na ti elongo na mama Doris Lema en tout cas bozwa biloko ya kitoko o wapi ngana bino tozo continuer kosala ba découverte ensemble. Toujours tozo continuer kaka kotambola kolakisa bino ba parcelle na bino ya mpasa o botala déjà ndeka tobaki eza continuité tozo lakisa bino ba mapangu na bino a toza bongo na 3e parcelle na biso awa eza 2e avenue pona kokota na kati ya lopango nde tobaki toza toujours na makadam esika wapi oye na mutuka na yo ti esika lopango na yo ezali okota na mutuka na kati avenue sans problème ndenge na ebisara na bino kaka o eza 2e avenue eza ba mapango moya kitoko o bozala jamais déçu biso totambola biso morote toza toujours na ba commissionnaire wana tozaki libanda ya lopango sikoyo tokoti na kati ya lopango na biso lopango moko kitoko nde tolobaka na la personnalité TV tolakisa biloko ezanga ba problème mama keba na lopango ba problème ba yo to maboko na sima oleli pamba biso atoleli sarabatu te c'est-à-dire tango zui lopango no na la personnalité tonga na lolenge oyo yo olingeli lopango na biso eza munene eza na sima pe ya bien eza liboso ya kitoko eza na ndaku na yango sans plus tarder to bengi mama commissionnaire yende ayebisa biso kande tolobaka mama Patricia yende mutokota ayebisa biso nde to baki baza na mabe zero do tozana ba mama commissionnaire mibale mama Patricia na mama mabe zero ya lingana e mabete mama Patricia yebisa biso lopango oyo botiango combien? En tout cas na pesi bino lisusu mbote en tout cas lopango oyo bino moko bozomona lopango ndenge bomona lopango ndenge ezali eza deuxième
Deuxième direction. Lopango oyo eza na 3 chambres na cuisine. La longueur ya combien et la largeur ya combien batiango combien de biso tolobaka balandi la personnalité bango balingara baye ba toujours prix na yango nde bobandeli et puis prix nango ndenge bozo sukela. Longueur eza 10, largeur eza 20. Eza 20 eza na toilette na ciment, 3 chambres na cuisine na kati. Tokoki pe kokota na kati po botala ndenge façon ndako yango ezaleli. Ah oui, tozokota na kati po tolakisa bino ndako tolakisi bino ka libanda te bisika mosusu tolakisi libanda c'est que bato bazalaka wana balingi tokota penza te baza besoin tomona ka libanda mais awa tozokota na ndako bomona ndenge ndako na biso batongango kitoko obosala jamais desi et kaka nde tolobaki toza déjà na kati ya ndako na biso otomoni eza bongo na double salon. Ils ont un double salon, salon et monene makasi, batonga déjà kitoko aso sombi, yo zano na problème li susute. Donc so kyoko bongisa kakayo mais ndako esi déjà bonga nango déjà kande bozomona na bilili bebi sibiso eza bongo na couloir esika wapi tokomona ba chambre na biso, eza na cuisine, eza na 3 chambres. O bozala jamais desi, yo motoza na besoin ya ndako esi batonga, oboyi na yo ba problème ya kotonga tonga ndako yango yo awa soki to mosusu kobakisi ezaka ba plafond mais ndako eza vraiment déjà ya kotonga kaka nde toyebisa na bino bana poto dika solo toyebaki kaka nelamba te toyebaka ende na mabele mama na biso aza mama Patricia soka koko bakisela biso mwa ndamba commentaire concernant ndako na biso. En tout cas bana poto toza lisusu kaka pona bino mo bozomona talaka kelenge ya ndako. Toyebisi bino boya bandako ya kitoko eza ba mapango ya kitoko ezali bino mo bomona ngo kaka. En tout cas to ana posa na bino boya lopango oyo ndako bomona ndenge eza kitoko. Okoki kopesa biso prix ndako. Prix ndako eza 45 à débattre. Eza ka likamba masolo. Soki mbongo eza na maboko bokutani na bango bosala masolo ka kitoko makasi. Deka balobaka ezande likambo lisolo na yebisa bino toujours moi sikutu ba discuter po bazwa conclusion eloko moya malamu bongo lopango pe ba discutera kaka en tout cas bana poto bino mo bomoni eza lopango moya kitoko kande to baki toza toujours na kati mpasa tozo koba kolakisa bino kosela bino mosala ya kitoko ndako oyo eza ndako moko oyo eza na ba problème te oyo oza jamais desitalara tokoti ti na kati ya ndako poka to lakisa bino elenge ndako ndenge ezali en tout cas so sombi ozala jamais desi tokoba kobenga toujours bana poto kande toyebisaka bino courant eza 5/5 mai eza 5/5 donc soki obendi na wana forage ekoteli ti na kati ya lopango atuko kotoka mai na yo à l'aise courant ezali courant awa ekendaka na pasi ekendaka kutu te na lobaka courant eza 5/5 en tout cas awa na pasa boza jamais desi boya ebele tozokoba toujours kobenga bino bana poto boya kobongisa Congo na bino parce que bisika boza eza ya bato Kinshasa eza ya biso nyonso en tout cas Congo eza ya biso boye belé boza jamais déçu. Il y a trop na balandignon sur la personnalité TV nebi que bozalaki ebele pe boza ebele tozo benga bino boko ba toujours ko s'abonner na la personnalité TV wapi boko zo ba mapango na bino ya kitoko nebi que bozalaki vraiment ebele pe boza toujours ebele olingi osomba lopango sala kandeto salaka o bengi na la personnalité TV pa mama Doris Lema wana yenda kopesa yo ba coordonner na biso otoza awa wapo oya kutala lopango na oyo mto sepeli na lopango en tout cas ko hésiter te sala makasi benga biso toza wana ba numéro eza déjà disponible sans plus tarder na kobi kopesa mbote na MBC bazabaka na mo général John Kimbambu ba diva Westwood ya Givwa mama Boko Bank na kata London City nebi ke bolingara la personnalité trop sans oublier Arlette Matoko Lisu ya Nzambe sans oublier mama Doris Lema mama wazo sala po biso ba journaliste ya la personnalité TV to telema pe na pesi merci à trop na metiti mapo azala ki wane longo na biso toujours ensemble na sima caméra pona kolakisa bino bandako ya kitoko bozala jamais desi na kati ya la personnalité TV ngana bino toko ba toujours komona na elongo na Nzambe.